Terrasse bouger parce que pendant la régime des autres, à qui m'a la régime des autres, les mimos va battre contre les mimos, battre contre les mimos. Bozo wele la permis. Nangelo, oh, to boule la permis Nangela oh. Ngelo to boule la permis yango. Hein? Ngelo to boule la permis yango. Ndeko Ngelo to boule la obo bouye biso ba chauffeur. To bimisi permis chauffeur aza na permis. Chauffeur aza na permis c'est kaza chauffeur mutu ezo sala te. Singa na bisi mona na sali permis. Vraiment loba qui essaie que nabimana maman biso. Maman ezo dans la terrasse na chomo eza a préparara eza autoboka. En plus ma yango pe ezo que place moko te. Nene fandi boyo eza ka place moko. Donc yango penda to senga bosenga. Nzele kufi terrasse eza pété maman était mi ka place moko. Pour ça tout bois bon c'est soir. Mais habiter s'occuper Dorothée la bino ba kondia. Pour biso tout ça pena na passe ya. Donc kimvu le betika makasi maye ko déborder ko kota la mama pangu alors le quoi ezana na seboye bino mo pena nous avant que l'état ya boko ko zama solution mo beta muke solution ezate il y a pas de solution puisque Dorothée la rabino l'état ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, très chers amis téléspectateurs de YouTube et ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet, aussi que tous les spectateurs. En tout cas, nous continuer toujours à s'abonner, à partager, à liker et à vraiment émission en tout cas, c'est la biso pena malamu. Un grand merci à mon équipe technique dans la Sima Caméra, na Zabongo Nandeko, ingénieur Jordan, et quand votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autre média appelé Exode 1414. En tout cas, merci de la confiance au Bozo Pesanga. Et remarque la bino j'aime la bino n'engue vous savez dans commentaire dans la émission découverte. En tout cas, ça la pena Kitoko Makasi. Un grand merci aussi à l'Estudio d'Enfer Batumo Kobia, donc boss Yannick Malunama, boss Checking Malunama ainsi que boss Checking. En tout cas, et ça pena malon mini nerba na bino kaka. Vous continuez toujours à s'abonner, pour partager, pour liker. Exactement, malon mini. Pourquoi pas ça remercier mon vieux Moïse Wabela, papa propre à Montréal, donc papa Moro Soin. En tout cas, un grand merci à vous. Sans aussi mon sponsor privé, mon vieux Charlie Waying, maman Coco Matatima 001 Héros dans l'ombre. Voilà, chers amis téléspectateurs. Lelo naza awa na disika changu précisément na commune Kimbanteke siko wapi en tout cas bana ya route mokali toujours baza bongo na milelo basala ki bongo mbela ba benga kibiso alors yonel ba nora TVZ radio biso to kitapena sur le terrain ko so bongo réaction ya population na ba difficulté o baza na ngone bazomona to utinelanga mula makasi na betite mais libulu ya manzenge babenga ngo manzengele oyo tozoko pate ba mai oyo utaka wapi donc koto pena population baza tellement nombreuse mais bazo souffrir na transport
bakomo kata po bimati na entrée ya Pascal wana oya ti okende na nga mapokuna en tout cas bazo souffrir difficulté makasi ya kozala te donc difficulté ndeko Jordan vraiment mingi soyelanga nanu mpena moka mpena babana moto ya trop pine ndenge bazokemba surtout des pine koloba kutu te ta ndenge batelemi na mai boye en tout cas eza pena kitoko te babiloko na bango mpe ezobeba en tout cas ils ont vraiment bien évité ceux qui les anini mais mingi ko sur la vraiment la population et ceux qui ba chauffeur et que ça la vraiment bien est-ce que bazar peu comme ça piment organisation moko boye ya ko bon ça va que l'état pe ayana nous d'abord bangona nous bazo bon ça et que ça pe mala minga va que l'état aya otia maboko en tout cas logo yo ils ont fait na passe ya ko sara la tête mon awongo honorable Gabriel Makumeza azalaka awa ba boira pena mabanga pour que ils sont normal mais to comprendre tel boulango et outil sous wapi bonjour à travers cette émission. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin koneleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka. Voilà, moi t'es papa. Bonjour. Comment est papa? Comment on a tatou? Papa t'as trouvé Nigoto? Nigoto. Mais non ba mula makase betite. Mai o zo uta vraiment wat. Ba mai zo uta na terrasse na chomo eza akre parara eza autoboka. En plus mai yango pe ezo ke place moko te. Ndenge fandi boyo eza ka place moko. Donc yango penda to senga bosenga. Nzele kufi terrasse eza pété ba mai était mika place moko. Posa tout bois bon c'est soir. Mais habiter s'occuper de côté il a bino bakonzia po biso atu za pena na passe ya to pena passe makasi mais là tu fa ba bien ka biso to awa to za bona honorable Gabriel Makumeza ya azabongo na honorable pena ya donc moi na mabele moi na Kimbaville mais to copain te ndenge loko esali misusu boye abwaka ba mabanga bozonga normal siko ndenge loko ezongi bo abeti sur tour te po ya monango wana aboke bamabanga minene yango nde bezoderange na bakamine ezodinda awa baboyi mabanga ya minene ekangi na prince wani bakamine eleka eza te donc ekangi na prince toyebi te bamabanga ta bakamine yango akona temite donc ya pas moyen donc bino nde bokosala le tout boabongisa biso place oyo. Est-ce que chef de riz, chef de quartier, tout ce qui va monter pour notre solution? Parce que comme on a déjà boyé, oh ils ont des gars qui sont ratés. Ceux qui voulaient mettre à ma casse, maillot qui débordé, qui côté la maman pangu, alors le quoi ils en ont assez boyé. Binement on peut nous avant que l'État y a. Beaucoup de gens solution, mais on peut mouquer. Solution exacte, il n'y a pas de solution puisque l'État il a rabino l'État. Pour bien on bon c'est sur place. Pour biso mon compte dans ma cité. Bien ne boko ya bon oui c'est missionner place ne ozala bien ça boye ne za pela mo bulu soki mbule bandia biso banda ko bukana na ite so ozana souci na biso hein so ozana souci na biso te to kimi ba quartier oyo to ba place mususu ma to bino faut ça le tout bokota boya ko bon c'est sur la place merci en tout cas chers amis téléspectateurs donc nazana commune à Kimbontseke et précisément na district ya Tchangu ndeko Jordan zolanga ba mitu ko ezo kene bongo ngambu ya pont alors bandeko bazauta bongo na ngambo wana basuka awa transport ekomi double alors na kolinga pena sur la ndeko eza pena malon mingi mbote papa mbote comment est papa comment nga Cédric papa Cédric oh mon doi ça va ça va oh nga pena za chauffeur le rôle ndenge bandeko nanga o basali ngai nabula ligne oyo donc esa la biso pasi peke biso ba chauffeur ngai chauffeur na okata pongi na ngai tongo na bike na ke koluka mais koluka ngo eza rola dogi na ke ko bunda nde kuluna na ke ne koluka te mais ko bula nde kuluna mais tala sko situation tane baninga ba obula
kende na baboulevard ata bango nde bazobula baomema batour normal biso awa ozobaluka do na espace nord ya moke nzela eza yango kutu ya malonga te polise mpe ka place ka yo ozobaluka polise mpe aye mpe ka wana kosala mpe tracasserie place wana so oyebisanga tosala o to tosala te eloni importance ani eza na baobenga biso ya chauffeur po chauffeur azwaka tour normal aki atiki tour na ye atiki tour na ye normal do elo eza biso pasi apo nzela tozala biso ya nzela te tozala nzela te po tala yo motama ndenge ezobima ndenge ezoyela wana ezofandaka awa ezalaka ma ezoleka eza ya nzela nango ezosala nini ezokendelaka mema ezofandaka na libulu oyo tala banda awa ti kuna mai yango ezoyela ezosuka noka awa siko bamama oyo baoteka awa soki mai edeborde baosuka ndeni baosuka biso mpe bachauffeur mpo soki eke kuna tobula ndeni tobula te yango tosengi obongisa biso nzela mpo nzela oyo mwana ya papa Junior ne Malemba mama mwasi ya président wenze na ye eza boye na ngambo ya pont asalelaki wenze boye na ngambo ya pont eske moye kozala te ye moko mokolo wenze aluka jour aya kobeta tour atala nzela wenze na ye oyo asalaki ndenge ezaleli nzela wenze oyo asalelaki mpo mokolo baélection baleka ana bacheval na bango minene bandaka bacheval ana baleka awa nzela ezala na nsu te toyebi te wana baza bacheval ya kindoki o to bacheval normal po bandaka bacheval baleka awa nzela ebeba tobula nsu te mutuka oyo atielaki biso ya pembe wana banda komema bazoya kodizer biso ngamba po 300 ngamba po mutuka yango ekenda yango tosengi pardon pena bolukila biso solution ya kobula bozowelela permis na nzela oyo tobulela permis na nzela oyo tobulela permis yango nzela tobulela permis yango bandeko nzela tobulela obobuye biso bachauffeur tobimisi permis chauffeur azala na permis sekaza chauffeur mutu ezosala te sekaza liboma na biso bachauffeur utumokadi so neti nga na bisi mbona nasali permis vraiment lobaki eseke na bimana mama biso. Merci, le message est passé. En tout cas, tu comprends donc population basée na kanda au Saranate. Alors to poussana to laksabino comment sur population nenge bazo ke mapena au Saranate ba maman bazo ko ka kotambola te ba ko motambola bonga ba demi terrain si et siko wapi ba comme alors to komana to laksabino et siko wapi tu wane toboki total parce que te faisera donner ba minokara toujours merci beaucoup. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso osuki pole mokala zela te voilà ndeko mbote comment on est papa kompona ngai Jacques papa Jacques bani koto abani vuma koto do na koli koto yo donc tokoma kokama nzela oyo ndenge koma boye bakoya awa ne bapolo bango ba 2500 kokosa bango makartier soki bapesi bango bavoi akei na libela wana ekena abosani ke awa bapesa ye voi abosani tala nzela leta ndenge ekomi tala prince ndenge ekomi tokosuka wapi bamama na biso koto bazoniokwama na konzela ndo sokomi ba 18 awa nzela ekufi ekomi bato mokongo awa bamemaka mokongo awa bamemaka mutu na mokongo 500 francs leta ezaloba nini aza solution nzela yango oyo nzela tozalaka nzela moko ruti kaka moko na moko alima tala ruti yango ruti ya pasi likolo ya pasi bakonda mboka batia vraimen misu bafongola baterase na bango mpona soki bafongola place terrasse terase bouche batie panzana ya regineso kutu akima na ya regineso tolembi mboko bateka motu bateka ngo tolembi mboko bateka soki bateka ngo tolembi mboko
Voilà, chers amis téléspectateurs, donc votre abonnement souffrance au Ezawa, même justement au Tambola Coutu, Eza Pena Passi, donc souffrance Eza Botala Nenge, Batua Tambola Pena na difficulté, voire même à 3 punais, Bato Tambola Pena na Passi, Bato Tambola Pena bien té, donc Zo sur vraiment alors Eza et logo Oyo, en tout cas, il faut l'en dire parce que nous avons commis dans la tête. Dans la station, il y a pluie. Alors, nous avons écouté à Zobat et la Zosunga. Vous les savez, c'est comme un semaine, alors, ce qui quand vous les bêtis, en tout cas, les boulots de route Mokali, Bandako et Zanzinga Awa, en tout cas, vous avez ma belle macasse au Sarana Koutute. Mais nous avons TV Radio et qu'on pousse à la Kosona Bandeko. Nous avons une réaction à la population, nous avons souffrir parce que ça m'a belé na bango. Mbote papa? Mbote papa nanga. Comment on est papa? Jean-Paul. Comment? Jean-Paul, où tu es boy? Nazaga na mon kala chauffeur à 3 pinets. Chauffeur à 3 pinets. Boni nzela binoza beba bozolo ba pele roté. Merci, tout le temps beaucoup Zamboka na éviter de comprendre te makamune mata musango mingi tolo bela pour la ministre du transport. Pour nanga ministre du transport azo mongo musala moko ata musala moko azo sala ezate. Mais musala moko ministre du transport ezate. Azo mongo ya transport ya musali na salaka urti yango yo kufa bon ba tracasser bantu mitango ba bimisuso permis $50 tokosumba permis wan tokotambula ngwana nzela nini ya liboso nzela monkali ya kufi eza pona monkali te Kinshasa mobimba nzela ezate soko linga za la ministre asala musala ya malamu balanda nano makambo nzela po nzela ndezo kosa mbongo na Congo basa libiso nzela nyos ezala normal après ça abanda kuvutisa bakitasi tosuma bakitasi tozopesa bambongo tosuma bakitasi awa tozosuma mikanda moto tosuma bakitasi mbongo nyonso anekenda wapi tuisuma na urti monkali na libuli ya dokolo awa bapolisier bayaka awa kotrakasere bantu tozana bantu ajiki mokanga bayaka luswa bazwa bambongo mbongo nyonso anekendaka wapi tosenga leta atala biso likambo oyo chef de l'État Antoine Tshisekedi Mulumba atala biso likambo oyo ameka kosonga biso na nzela ya bien ya route monkali oyo pour la transport toza na nzela te population souffrir makasi besoin biso ngwana. OK, merci beaucoup, le message est bien passé papa. Et en tout cas population ya route monkali awa na commune à Kimbanté qui bazo souffrir vraiment ya kosaranate. Donc souffrance faisant makasi donc population bazo tambola makolo ko banda Pascal au moins ti na ngambo ya bapona et ça la pena mabe makasi botala même ba mama difficulté pour pas traverser botala ba mama tabino mo botala ba mama pour pas traverser avec la difficulté et ça passe ils ont passé logo oyo faut ko landela yango na lo mango lokola ba mula makasi na les bandits ko déjà solution awa na libulu manzengele et si quoi besoin précisément na route Mokali en tout cas population ya Mokali bazole la souffrance à Rosaranate parce que nzela est développé par un secteur alors le roi a nzela route Mokali o beba utakala solution zo maté ya ba moni TV Radio Tobiso qui t'a sur le terrain pour que de l'axabino. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Ote mezate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esensel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba uti voilà d'abord papa toi bien tozana nzela chef keboko ya mbote papa comment on est papa Rabi da joko beta rabale papa pour la mona kangi ba cheve te ala ngasta papa beta rabale moko débrouiller pour la makambo tanga ndenjele za ya kufa
Toma même Mukongo 5 to mo boy na mo Sani ni? Toma même Mukongo 500. Oteka Mukongo 500. 500 Mukongo to ka tsonga mbwana. C'est là. Mukongo batumbaka bien Mukongo na comparateur loba bien. Mukongo ngai pela ka tsoa po za moto ke ngamba. Mama mutila Mukongo. On est na Mukongo 500. Au foot la transport 500 po ya botia il faut la na 5000. Hein? 5000 pour que tu nda ku ngamba po il faut la na 5000 na push. Ya transport. Ya route à Mokali. Poso 500 Mukongo. To ka so Mukongo aussi transport au ngamba po. Na tonga ba ko bima musala na yo. To memozu Mukongo to ka so su ngambo aussi transport. Et la yango ba bongisila ba ninga njela. Mais biso ba bongisite mula yango e bani. Na solitaire biso to e ba teso a to sande. Kaka seri kaka e ba kusama njele ga ya kufa. Dala makamba. Donc voilà, Mbote papa. Mbote de journaliste. Comment est papa? Kombo langa Mwali Mohamed. Papa Mwali Mohamed. Ah, vous êtes musulman? Oui, naza musulman de. OK, d'accord. Kota na mosquée. Nakota na mosquée kikanga. La mosquée na biso eza awa na Vunda. OK, d'abord comprendre Nzela, d'abord comprendre voilà. Derrière nous Nzela c'est vraiment impraticable dans Nzela c'est mabe. Et neko ovandi pe koto. Oui, na vandi koto, na vandi na Venizeka numéro 31. OK, merci beaucoup. De comment on Nzela de combien praticable boye et utakala, que jeune ya quartier et le belabi nous neni. Papa journaliste koto penda to e baté soki mboka, soki penda président Fati amona Nzela oyo bien ndenge nini. Koto mona ba période ba élection ba député ba kotaka a kilikili. Bazoko sa population que non so bo voter biso to bongisa Nzela, so bo voter biso to bongisa Nzela. Nzela ba bongisa kate. Yo moko bino mo ba journaliste bokoti botala Nzela ngondenge komi. Tozoye bate. Route Mokali oyo. Est-ce que toza na Congo ou bien toza na village? Pour tala na capitale. Capitale tala Nzela penande zabwe. Nzela oyo komi somo tracasserie. Teoka kita moko boye. Na tamoko boye toyoka ki tracteur ekotaki awa. Ekotaki awa gouvernement epara bimisaki mbongo mais mbongo yango ti lelo toyebaka te place ekenande ko journaliste. Awa toza na route Mokali na Pascal. Donc impraticable tala Nzela. Elangeleki croyant que baya sala Nzela bayete. Bino mo botala ndenge nini ba population zo souffrir. Et komi koleka fo ba mema bino na Mukongo. Tala penda mukutuka. Eza na kati ya mai. Population ekomi pona oleka Nzela o sombule bandi a somo bomoni kuna ndenge zali bafuta ba futa ba 200 ba 300 ba 500 donc so pesi mbongo te tola ba mituka oyo ndenge zo tambola boye donc ndenge tambola boye ezake ba mai eza ba mai taka mai mutuka kuti zo kota kuna kati ba mai sikoyo ba jeune ba yaya. Beaucoup ça appelle moi sensibilisation, beaucoup tanina autorité, monsieur le bourgmestre, pas monsieur Jancy, azan beaucoup tout un peu solipé et puis voilà, pour on la peine la bino. Ndeko journaliste, papa na biso Jancy bourgmestre yemoko ayaka awa, apesaka meeting ba bongisa Nzela ba kotia ba tracteur. Nzela ba sala kate, to ebite awa tozaka na bourgmestre, soki yemoko azali to mona rapé aya tala na Nzela ndenge zali. Nzela eza mabe, ça fait soki 6 ans yango Nzela ezalaka boye. Ndeko journaliste. Ba gouverneur wana papa na biso Daniel, tozo senga na papa Daniel. Atinda nanu batu baya boye, na bourgmestre na biso ye moko ya batala Nzela o ndenge ezali ndeko journaliste. Vraiment somo mingi, bambula yango ezobanda. D'accord. Merci beaucoup, le message est bien passé, chers amis téléspectateurs. Donc, tous toujours dans le district à Tchango, précisément dans la commune qui m'attire vers route Mokali. En tout cas, Nzela Oyo, Papa Nabiso, Excellence. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il y a Zabongo numéro 1, il y a la ville-province de Kinshasa. Non, Kinshasa est 24 communes, donc il faut rappeler 24 communes. Route Mokali, en tout cas, est praticable. Tamoulaï vraiment. Tamoulaï, botala binomoro mai. Bandeko ba souffrir mai ezokota tina kati ba moto, mai ezokota tina kati ba mituka. En tout cas, ça pena mabe ozosunga vraiment te. Botala mutuka okutu ndenga za kutu boazo bate
na kokende wapi na kosuka wapi en tout cas eza pena pasi pe mawa totambolaka tolakisa bino siko wapi ndenge route mokali eza pena ya kopepa kosakana te libula manzengele kuyo oyo pasi moya kutia koloba pena eza te donc tozo continuer pour que tolakisa bino merci beaucoup oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa cher ami donc siko na uti kolakisa bino terrasse wana ya monene wana principal donc bon comprendre tolongwa awa parce que toza na nzela donc toza na nzela bon comprendre donc on va dire que on va souffrir donc souffrance pendant ma casse ya ko sara la couche alors l'ensemble a outil principal boka donc place on a télémi place on a tebozo mona oyo eza pena terrasse ya monene esika oyo nga na nyati alors yesiko yo place on a petio et toboki donc mai nenga zo babongo régime de babi que non ça déjà 5 mois j'ai besoin de solution alors nenga zo kende boye to comme appelle na science to l'axabino parce que koto on a besoin de ça ya ko boucher alors en tout cas ba konjamboka ko zo pena ko ça une solution moko na lombango pour que population ya route mokali parce que koto yo bazare belé logo la banzo logo la fourmi population moko ba utara corona ngamba po na oyo bazo kende Pascal tala bandeko nde ba tambola na ba moto bandeko ba tambola na difficulté ya kosakana te en tout cas eloko oyo eza pena pasi ezo sunga formate to ya awa to solola to loba mais to le mapete to ya kaka to no ya ka to la parce que ceux qui bosali makambo malonga
tokobeta maboko mais ntango mpe makambo ezoévolue te tokobanda lobela pour ke boza pena solution na lombango mpona population ya route mokali awa en tout cas bazosouffrir na ndenge ya kosakana te ndeko Jordan bilili esalaka bien botala neti mutuka oyo moto akumbango tonton Richard atamboli akoti na mai donc nzela ezaka moko voilà bino bozomona nzela ezaka moko baza na nzela te merci tokoma liboso tolakisa bino comment place oyo mai azokende toyebi te soki akoma ntina suka to te tokoma wana pour ke tolakisa bino merci beaucoup. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitolo bizate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto eto voilà touti siko na libulu manzengele kuna toujours kala kimbanteki awa vers route mokali alors tolakisi bino na bike no place wana eza déjà kotonda. Alors, ceux qui voulaient bêtir ma cassi, et kokota ba venir, on a continué à venir au Yaliboso, baza pene ya terrasse na principal et les cani awa. Na habité ceux qui voulaient bêtir ba maye côté là-bas on tondeni na sona ba mango, ils appellent Maloming. Mbote maman. Mbote papa. Comment est Comment on a Mamadou papa. Mamadou. Ça t'est bien hein? Toza bien papa, toza bien mais qui mieza na ngomende mbulinge banda boy kolele bandi. Donc kolele bandi mbule bandi boy papa monde porte to porte le port moi to porte to somba moi to cha ezate. Donc mbula soke bandi to chaka basaki likolo a donc to la la kate to la la na bisote. Libulu wana papa so bobongisi libiso nzela. Bobongisi donc terrasse au fane longa. Ata yo mo est-ce que balabala oyo e ko ça na terrasse. Ça na terrasse te donc ceux qui mboule bandi to la kate to vana na banda kute ndo moyi lupango to la kate donc to tiaka basaki ti likolo metana niveau to zanango donc to souffrir bandi bo souffrance et bandi banda libulu wana salama ezu déjà ba mikolo belé papa to le no omone na lo babo na koma de atina poto de siba mona ngamenga na zana kisasa mona ko makamba libulu oyo ntele salema na ngote batu ba ya ba filma to loba eloko moko salema te donc papa lo kabino boye bo lukla biso solution libulu nano soki nzela ebongi ba terrasse biso pe ara balabala to bonga mais soki bo bongi site papa to ko la bile donc mawa bon place na moni ma ezotoka wana ezotoka boye pona nini tu es te boki wana bacho aujourd'hui on pardon rési des eaux o aya bazwa tracteur batimo lo ba fongola terrasse tracteur ekota e panza mai kutu donc bimana pasi nde bacho wana toboka rési des eaux talango combien de fois eloko sala makezati na mapango mai bimaka te souffrance boye papa ti wapi papa to kokende wapi tala na salité to wana ba bébé tala na kuboye to ko vivre ndeni na bana bongo ngungi soko ye angungi na 17 heures vanda libanda te oko vanda to vanda libanda to tamba musti pour te vendre libanda siko ba chaleur yango to vivre ndengeni to papa to apana na passe to za na passe terrasse oyo longa na balabala na biso bobongisa le biso la libulu oyo elongwa pour to koma na kimia so ba sale biso boto za na ba santo zo mona za biso te bangungi baleki solo eleki papa yo ko vana na balabala oyo o kokate to lembi papa bo lukele biso solution papa to lembi
ka solution tala biso portail na ndako evani mo to chai neza su mbule bandi basake komaka ti awa tokomolela na kati ya ndako donc to escalier eza volonté na bino te volonté de ya mai mai papa neza boye musuda ese kundami na se ese kundami eza volonté na biso te mai hein papa bosunga biso merci beaucoup les messages est bien passé donc voilà tout ça awa na sona mama bébé ma bébé kusana bo tala caméra mbote maman mbote papa bon belo micro parce que mes bébés ça no pénalise comment on est maman comment na Monique maman Monique na Luanda olifanto na oh mwana ngai bébé na ngai comment on est bienvenu munte manzami ko na sepeli voilà toi précisément la venini toza na londolo B50 tozo senga vraiment mokonzi ya mboka penza atalela biso makambo tala baterase biso na mwana so mbula awa ebeti todinda makasi moyen qu'elle veut kota taki kongo kota ba yoka zati penza tala place ba mai etondi makasi asunga biso penza yokela biso penza kolela tala mbula ozoya awa so ebeti tozala moyen tena bana ayokela biso mawa vraiment merci beaucoup sko logo na kemo qu'elle veut message au PC tala caméra PC rappeler na Kikongo son excellence ayoka ministre gouverneur ya ville province ya Kinshasa biso message ya penza mokonzi abola penza wila betu penza mawa atala betu penza tali tu ba place pidia masa me fulu ko bien vert na bana yo na me pesa penza asunga sam na betu penza wa kudila na betu merci beaucoup chers amis téléspectateurs et donc voilà tozo tambola eza pasi eza vraiment pasi eza pasi maramba boye eza mabere osakana te net nazomona awa eza tiyo ya mai etoboka ça fait 5 mois basalaka yango te sikoyo eloka boye soki kamvula ebeti lupango oyo mawa tro nasolo na mama eza pena malamu mingi voilà mbote mama mbote papa comment comment na mama Pauline comment bakisani bande ba otiko ba pona nzela nenge sala pena boye papa ngara zo bakisa terrasse oyo toloba papa batala biso nde tolobaka te sikoyo biso tokosuka wapi tala nde population ndenge bandako bazotika biso awa soki kaka mbula ebeti lupango totikaka tokomi kolala ka na église mai tina ndako donc porte wana kuti ezomonana te sikoyo yango oyo elanga ewuti osila tolingi tokota na mbula tokosuka wapi mpo bino bosunga biso ntango boyaka toyambaka bino mpo toyebi bokosunga biso me ntango yango bosunga biso mpo biso mpe tozala na esengo mpo na bino likambo naza nango ka yango wana mpona lisalisika bosunga biso nde mais l'autre fois tomonaki honorable Gaborien Mboma Kumeza ayaki abwaka ba mabanga awa nzela komaya kitoko parce que ça sube poids bato suba zo bakena ko to ba bisimbi baza trop et puis voilà c'est que faut babwaka makasi na batamba babwaka na mabanga makasi oyo babwakaki wana ezalaki ya malonga te mpo babwaka mpe ebele mpe te kabo espace wana esimba nango te na bakamion ya minene oyo ya bamasanga na ya basima oyo ezoleka esimba te babwaka na bakayansi ya bien soki ya kayansi ya bien babwaki ekesimba nango kaka donc lokola bino boza na terrasse principale donc toloba soki fule ebeti ya makasi mai oyo euta na manzengele alekaka te ma akotelaka bino akotaka mai ezowuta ntina ngambo ya pont nyonso ezoleka ka papa soki eleki awa akotelema kutu te mai ezosote ezokota ntina do ndako kutu tokoka kovanda kutu te bon yango nde toza na posa yaya botelemisa prince oyo mai elekaka na direction oyo ekokokende ata na mai oyo ya mokali me eya kote mpo biso kote oyo tokokoka kovivre te pardon papa bosunga biso oyo naza nango posa yango wana merci les messages est bien passé donc voilà toza toujours na commune ya Kimbontseke précisément na disika Tchangu na route Mokali voilà bomona bino moko en tout cas awa eza terrasse il paraît terrasse principale on a autour la sabino sika batonga banda ko likolo ya terrasse bato tango bazobuka pe ba mapango banda ko baza pe na raison kotonga likolo ya terrasse eza vraiment eza bien te voilà ndeko Jordan ko mana solo na maman eza pena malamu mingi
Parce que TV Radio tenir le banabino kaka. Voilà. Maman, bonjour. Bonjour papa. Comment est-ce? Comment on a gypsy? Maman gypsy, avandi koto. Avandi na botami na koli na londoloba. Na londo. Londolobe. Londolobe. Est-ce que terrasse zalaka tango yokotaka? Biso ti to botami to koli a londolobe zala na terrasse te. Terrasse zalaka na mwingu, zeka, bamboma. Bango kuna bakanga ba terrasse batonga banda kulikola ba terrasse nde ya ba yosala prince ba yoko tia terrasse ya lukuta au bakoma ya ko tiela biswa. À partir bakoma tanga tia terrasse nde canalisement mai nyonso epesika londolobe. Ale eko kanga masusu na bato bakolo mapango ba terrasse bakangi terrasse munene kuna soko ke filmango komona batia ba fulu na terrasse baboya fulu elongwa donc mai moye kende ezate donc mai soko ye komi place ana les zongi retour no so na mapango na biso koto ye wo tolo bato basema mapango wana batia ba fulu pour mai ke otakuna te ba fulu soko pusani yo mondongo kende omona terrasse ezate soko koti terrasse o komiti na venia sima omona terrasse za munene mais ko bandaka divanga mene ti oko matadi la terrasse ezate bakolo mapango terrasse baboma na bango terrasse yango to sengi tracteur ndenge zokota na maya mokali tracteur ekoti efongoli eya pe awe fongola soko efongoli mai ekozwa nzela ekobima pe bien eke biso pe toleli pe pongia bien église esombi obakisi mire babakisa mire na ndenga kati bango babakisi mire na terrasse soko matiti likolo wana ozwi omonango église etongi mire na kati ya terrasse soko mai ekolemba papi papa biso na tolembi koloba ya veni bakipaka te bachef wa quartier bakipaka tata bobundi boswani leta koya te biso kutu mama na biso likola ko déclarer mai ekotela bato ebuka biso ndako na nsima so tolalaka libanda ke déclarer na bato nsima muta voisin nsima ke kangisa biso leta condamné ke mai euti ya nzambe eza ya bango te bino mo bosala ya ndenge na bino donc tolobaka susi te tokomaka sombule bandi na butu bokangi biloko okelala ata na prince na bana sombule esili boye kozonga donc place ya kolala pena eza te ministre lombule bandi boye tokomi déjà tokanda komona bilamba ezalaka déjà likolo ata na elanga ekitaka biso su te bomesala déjà omesala na mwana kitisa nazongisa esimba te tala bamesa nde tosalisa poso mesa ebukani na matisi mesa mosusu na tie ezalaka likolo me evanda na se mapango na biso mono tokoma souffrir on dirait ya bato misusu letango aya afongola terrasse po soka ika na tratende to le ndeka bafongoli mai ya mokali soka nzele ye fongoli pena terrasse azongisi ba terrasse do tangi ya mwingu ya zeka ya bamboma to biso dokolo yi ba terrasse zala kuna awa terrasse zala kate kamie zo leka ezo bima prince mais bakunda ba terrasse wana batonga banda kulikola terrasse nyonso wana batindango wapi londolobi bato lobate yo moko pusana omona pena terrasse yo motango ozomona kaka na banza ba continuer balandaka pena bazwa solution ba ozongisa na prince nde ezalaki bazongisa ba terrasse en tout cas prince nyonso ekozonga. D'accord. Merci beaucoup, les messages est bien passé. To komana to laksa bino terrasse na bakaka TV Radio toujours Lucie Nicolas Lissou et na komana laksa bino na église à ton likolo ya terrasse en tout cas c'est vraiment bizarre. Merci juste après. Merci. Eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso toseka. Voilà donc toloba terrasse nde ekundama awa donc terrasse principale parce que terrasse oh yende mutaza meurt
azoba mai oyo ezouta mikie bazokota awa puka kende liboso me kotala kuna liboso kuna ekangama nango en tout cas tosengi vraiment na bakonzi vraiment kotala likambo oyo ndenge basali bongo na mai wana ya mokali kolanda pe awa ekozala vraiment bien. Parce que boye, ils ont causé des dégâts. Et continuent toujours à causer des dégâts. Et pourquoi? Parce que tu continues la saison, il y a pluie. Alors, ceux qui forte pluie, en tout cas, maman va coller là-bas. Tu évites maman et côté là-bas. Alors, en tout cas, ils ont vraiment et ça la peine ma bé. D'autres baka. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bino bozo sepela mais batu misusu bazolela en tout cas bande kola la place mabe boye eza mabe ngungi ekeye zongi bazala bana mikie tozala ba pandémie tozala impox tozala covid-19 tozala ba malaria donc eza belé en tout cas na bo sote boye en tout cas eza pena malamu mingi te et osunga vraiment te il faut traiter kota ko vider vraiment ba salité oyo pour que mai ebandoleka na ndenge longo bani pour la population ya mokali bango pe bazala pe kitoko nous appelons malami. Merci beaucoup. Suka makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso leleza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Mbote mama. Mbote. Comment est maman? Ma Sophie. Maman Sophie. Le pango na yo vandia. Le pango na biso. OK. Merci beaucoup tozi doléance parce que te belé bazolela surtout awa na route mokali libulu manzengelo oyo zo silate ba benga biso mbala to yaka pe kaka to maye tondi to kena terrasse oyo place source ya terrasse. Ce principal est tapé awa. Mais si yo défaut oyo to moni to remarquer awa mapango ebele batonga likolo ba terrasse et puis ba fulu ba boka likolo ba terrasse et tant que maman ko ko bani place wa. Na koloba vraiment merci pour la parole. Papa, au moins le ko ça passe boye parce que ba lobi ke pour na fulu ndé ngo BBC bala c'est normal. Fulu oyo pamba te pona nini mai ndenge zo yaka kabuzi ndenge zo yaka kambuwe siko ndenge za bosuki vide za awa bu akoko buka donc yango mondo tsawa ndeti mo sport moko boye mais soki balabala to terrasse za longo bien fulu ekoko zalati et puis eza mabeka ka do fulu fallait zala kaka te po balabala za honnête lokwa neti bino boza ba commune ndikulu bon siko biso ba passe ndeko moni boye mai ekoma kati awa et débordé awa tiena ba fenêtre kuna ozomona ndako ozomona mapango donc toloba ye posa victime e côté là pe déjà tiena ba fenêtre ta limite mai yango wana limite mai yango wana papa tala banda kunde kwa mitrai o tozo refaire kaka de susu toko vivre ndenge nini mai zo uta banda prince e matatibo yeke ndoko sona na terrasse mususu kuna na nsanga ezala kate mai fe kota na terrasse biso susu na biso senga ka boya kubungisa biso route oyo terrasse oyo elonga bokanuri mai bobuaka ngona ngambu kuna ekeni mai ya mukali komiseke biso atozala na kimia biso eloko ezoboma biso kaka mai ezokuta ba mabanza baso mbanza likolo kuna ekoye tonde place okendeza te kwa bapesa direction ya mai awa eke ya nyonso ezomata tina banda kubana totsa botili kola batole donc ozibana bomati ba likolo batole tozo kokate donc toza to ana susi moni lobi na mvune salaki ngamona kwa kokangama matanga na tanga banda yo tanga mukeka mwana ya mukie mama to kila biso mama to longona biso nini mwana soma ko piquer crise ko yepa mwana ya soma ya mai ni mawana amona ngodoki yango moni kelekela ka mwana doki tina lelo ka mona ikaka lobi ezaki somo biso to seka mena passe na mutima pongo ni mwana boyezo comprendre bo to ko vivre ndenge nini kaka pona moi place l'état koko lemba moi place pona ko sunga pepe papa donc ndenge za boto sengi penza pardon beaucoup de pardon bo sunga biso pona passe yo esi la biso peto vivre kwa baninga eze lokote o vous mais zo bata ebele bambule ebele o po biso to subir ba conséquences ndi yango na zaki donc vraiment merci souci nanga yango wana penza nzamba pambola bino bokanisa biso ata na lobi kuna po to longola passe yo to zwa pe kimia. D'accord. Merci beaucoup donc tozala o to benga bon impox tozana covid-19 aussi la raté malaria kutu bandeya mais muta préféré azobate la mire na ye asifulu atie na volonté na yete ateka bongo pour que maye côté la bangote mais akoza pembeni ya fulu boy eza mabe
eza pena mabe makasi parce que ba malaria ba maladie ndenge na ndenge eza pena pasi eko sunga vraiment en tout cas maman tobi ke mvula eko beta toko senga ta panza mbeza et deux na mondini OK voilà merci beaucoup et donc tout ça toujours awa vers route Mokali et si quoi pena ko laksa bino terrasse principale alors ba victime baza tellement ébélé ba victime baza tellement ébélé muta préféré azu fulu azo protéger mirnaye na volonté a yete mais mainde zo utaliko les zoya ils ont taba fulu na coin bon en tout cas iloko oyo eza pena malo mingte na oda intervention ya mama na la intervention ya mama ekozala malo mingi mama natika po nini ko mama ozo ba mama ya bien natika po nini ko mama bango ba le mina yo voilà donc maman le mina ye alors les mina donc na ko la terrasse alors nazo isko na makadam na ça nous sur quelques mots mais éléments mike et puis to kabola bongo moko lelo merci on suit juste après merci forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma ko yimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, mesdames et messieurs, nous venons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Donc, le lot vraiment à l'abino, tout ce qui est dans mon coin, le lot. Donc, ce qui est sur ma scie à son unité, on a quoi, l'issue sous, on a quoi, l'axabino sous les marins, on a tindanga partout, on a kendaga, on a zalaka. Et en tout cas, le lot a tu as qui vont na route Mokali. Kolaksabino nzela ngo toujours impraticable ya kosakanate nzela peneza mabe makasi bato bazota bona simalanga na ngamba po soki bango akende Pascal pa kitana na komema mutu na Mukongo 500 fois opesi mbongo bameme na Mukongo bakati so na ngambo ojimoto oketi Pascal en tout cas eloko esa pena mabe makasi awa na commune qui monte que précisément na route ya Mokali route moko donc impraticable moyen coûte ya koleka ezate ya bomoni TVZ radio to tikite awa pour que to soit na population binomo bomoni ndenge ba otikolo ba bomoni pe libuluma nzengelango et bomoni pe mayango lokola mai ndombe noira ko sakanate mais ils appellent pas si en tout cas lokoyo il faut qu'on l'angelango un grand merci à mon équipe technique dans la Sima caméra Nazaki Bongona ingénieur Jordan donc merci pour cette belle image un grand merci aussi à l'étranger d'affaires boss Yannick Malunama boss Joe King Malunama ainsi que boss Ronnie Malunama boss live Montemoro bien sans oublier aussi mère boss maman Laura Chou un grand merci aussi à monsieur propre papa soin papa Bopet papa Nabiso Moïse Wabella papa Moïse Wabella na Montréal donc papa soin un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, papa Simon Faka, Sati à Paris, à maman Cécile, Massam Moulongo, Maïbi Kessilate. Un grand merci aussi à mon vieux Charlie Wayung, mon sponsor privé, et à maman Coco Matastima 001 héros d'Alambre. N'allons pas la minokaka, beau partager, beau liker. Bon s'abonner aux appels malheur mais un grand merci aussi à mon pasteur privé mon vieux Derlin Mitouva va pasta donc Banoland tout n'a la bino ya trop mon vieux trésor Lutonadio comme 500 000 valises de là-bas il y a maman Laetitia Kanolo maman Laetitia Kanolo famille Kanolo la bino ya trop et wataki ni pakata la bino yo akoyaka na koyaka ce qui est sur ma scie à zone écoutez bongo à la prochaine numéro bye lobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela